Bien-aimé le Seigneur, baningami katina nkolo, zambe ya bango la bino, na kombo na Yesu Christ. Bien-aimé, lelo na ye kobeta matamba, na kobeta ma son de la trompette, pour na bande ko na biso ba danseuse. Oh, bien-aimé le Seigneur, yango avana banda, na robonde la moke na kombo na Yesu Christ. Éternel Dieu des armées, papa n'a pas voulu comme on ensemble. Merci papa de utiliser la biso pour na lokumu ya kombo papa pour te dépeupler quand il y a Satan pour te tomber Satan na biso ba na nzambe papa na kengo na yawe pour te mingi bazo kufanzambe de bisika bazo kelete papa oh nzambe yango pozo tinda ngai pour te bana na yo ba yo pour ete mukolo kufi ko yana ba bina bango bakutana na yo na kombo na Jésus Christ. Tike des messages à la compagnie na mystère na yo papa molimo santu et kambanga nzambe bo solo nde bimakati na ngai lokumu no sezongi pa na yo na kombo na Yesu Kristo amen. Nzambe apambola bino bozuni bako ya kolanda ngai na pamboli pe frère na ngai ange mputu yende mutu aza na bilili lelo naza na site na ye nzambe apambola ye na kombo na Yesu Kristo yende asali ba clip ya banzembo na biso Alléluia, pour moi, on va dire que kitoko, on peut se dire nzembo moko na clip nango chaque mois. Na kombo na Jésus Christ. Premier nzembo yako bomoni wana yo kubima kalate. Ngai na frère na ngalando pembele leki ya papa na biso Carlito. Ndeto yembi nzembo wana kitoko Yesu ni rétroviseur nanga. Kalate bozomo les obima kalate na Tanguy Bangala production. Notre bien-aimé. Bien-aimé le Seigneur, lelo nzambe atidinga na ya kubeta tamba pona ba danseuse oyo ba bina ki na musique ya mokili. Bien aimé dans le Seigneur, avant na banda nazotanga verset ya liboso nazali na Romains chapitre 1 verset 18 yoka na tangi na kombo na Jésus Christ. La colère de Dieu en effet se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Voilà. Batunyoso bakaki vérité. Batunyoso bani vérité bimate. Kanda ya nzambe. Banda likolo. Bande sikazali. Azana kanda ya batuana. Bien aimé, ba pasteur baté à lokuta ba bombi vérité. Qui est Jésus-Christ. Pour baté à lokuta ba senga ba dimi ba bimana basi ya batu ba salama kaoma pe. Bien aimé, batuana nyonso oki ba vérité que Jésus a pokisa biloko wana tune kulusu. Ba danseuse. Oyo bino bo beta na ba orchestre wana boyebi ke ba musicien wana ba longola ka bino ba semi ba mela makila na bino ba detuzaka ba vina bino bo bombi vérité wana bozulinga koloba te soki kaka moko alobi boye mbangu kofinga ye yango bien-aimé bozo kanga vérité captive nzambe ako juger bino yango lelo na kopesa bino message ba danseuse bo telema pambate mingi bobalate mingi marke bobala bozala ba problème ba vie na bino mingi bozala ba problème ba santé na bino bato na ba sala nini na bino na moni danseuse moko boye ya wenge pese déjà telemi à lobby na moni batini porte-parole na bango na ya ndoki afinga ye po ete ba limite vérité bima na moni pe nono ba diamant a telemi à lobby na moni bato ba banda telemi bali ko finge bato ko na ba kisinjora donc yo poko ko finga penda mutu batie pena nono batie pena yo o fingi payer voilà ezali soni mingi na rotaka verset libale na kombo na Jésus Christ na sana Apocalypse chapitre 12 verset 11 yo que l'on attendit na kombo na Jésus Christ mais eux ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà, à cause des paroles de leur témoignage. Oh, ba danseuse, ba mona bino pamba, nzoka de bino bosala ka misala pour gagner la vie na bino, mais nzoka de bazoka bino ba umbu, ba comme ça bino esclave na bango, ba comme ça ki bino ba benga na bino ba zebula. Amoni po to basala ki zebula na banzoto na bino, il faut ba bima na bino, il faut bolo la bazeni, il faut ba détruire ba vie na bino. Pour bango bazo ba succès yango bien aimé dans le Seigneur oh ba danseuse bobo ba vérité wana te bomoni tout temps na Romains 1:8
nzambe baza na kanda ya bato bakangaka vérité balingo bimisa vérité te soki bosala ba vidéo ba danseuse ebele ba jeune fille ebele bazolinga bakoma ba danseuse bakoma su ba danseuse te un jour nzambe akoyebisa yo omoni vidéo osalaki tala intel akomaki ne danseuse talinga akoma danseuse moni ta lelo abala ta lelo abota ta lelo vini ndenge okoma kitoko bien aimé le Seigneur ba danseuse tala ndenge bato bazosakana na bino botelema botémoigner bosolo boloba vérité boloba vérité boloba lokuta te bokanga vérité te ata bazofinga bino problème ezate botika bafinga bino jugement de Dieu ezali nzamba ko juger bango bien aimé dans le Seigneur dans Jean 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Boloba ba vérité, bosala ba vidéo, bo dénoncer ba musique wana. Pour les biso de ba musique wana za musique ya kindoki. Batu ba kabona na musique ya mokili. Batu ba ya Yesu Christ na bomo ina bango. Benene liwe la kakate. Tamse ko zo lobby, tamse ko zo lobby, tamse ko zo frère Ange Poutou lobby. To yebi te benene. Moni soko yebi Yesu te. Ba nzonga de batona ba zo biloko na ba vina bino. Bazo dondo nango, bazo soko na bituka. Baza ba grand prêtre bazo makambo na ba vina bino o bien aimé boka likambo no yebisa bino ezana musicien moko to betaka na ye allo yoke lo balobi na ngai na ba orchestre wana soko ye il faut contribuer na succès donc faut pesa pe mutu faut pesa pe mutu contribuer na succès ba kola tsope sirene oya kambaka mu orchestre wana bien le Seigneur yo mona ba misi belé soko le orchestre moko boy et si l'union so yebe fa que ce n'est pas Satan pour Satan pas tombola soka qui n'est pas Satan au monde infini comme à bongo au télévision to comme na kimia na otinanga kutu musala omoni to comme ko sala to bala basi na biso to zwa repos nzamba pesa biso kimia pourquoi pas yonde kozola ndangai ba danseuse botelema ba danseuse botelema qui sinjora tu vas le payer qui sinjora na zo bisa yo ko futa yango oyini avant babia kufa babia bengaranga ngana beba to solo la mingi ngana babia to solo la mingi abenga nga kudu te no to solo la ngande na nzela internet to solo la mingi ngana babia na pesa ka ba conseil na yoka kingaiti apo na yoki babia kufa omoni kisinjora il faut keba na yo naza ko kebisa yo kisinjora naza ko kebisa naza ko sala nzamba soko zo tia te benza ba ola kisayo botika nono ba diamant afini mutu te nono ba diamant lobi vérité nono ba diamant lobi vérité batu orchestre wana balobaki nini o ba danser zo ba bima bango bazo témoigner ndenge ba danser papa ba témoigner osko nono ba diamant aza danser za pamba aza danser ste o yeba na orchestre wana siko asemila bolimpa ya koloba bolimpa asemila ba kote na ye bukana omoni leloyo bozo ya batu wana lokola ba star. Ok, ce sont des sorciers, ce sont des vampires, ba mela makila, ils détruisent la vie des gens ba de ki ba via batu pour te bazo ba succès na bango wana tala bana na bango o mala ba bana na bango ba sala ba video na bana na bango erni bana bango ba kina la classe bon na jamais na bana nga tout sala ba snap ba lu sangatina mes enfants vont à l'école à la maison faut batanga maintenant ba bana bango bazo ba misika mokili na bana bango ba initier na bana bango baza basi na bango ya butu bien boka bona na batu wana boka bona na batu wana ezalaka message ya moke na yiko pesa ba pona ba danseuse boganda Sandra ba beauté na kini tela mosiki toko koma muta ba drogue ni na komiso ba drogue eza ba initiation makomba sala kiyo alors vous êtes belé ba danseuse beauté le mabolo ba vérité ndeni misiki wana ezalaka pote batu ba boye misiki wana batu ba ya Yesu Christ na kata ba misiki wana pe kwa za nzambe akwa abandonner pour sala batu mabeka ya Yesu na bongo ina yi bien aimé. C'est un message à NT, c'est un message d'amour. Pour être biso tout kutana na Yesu. Vraiment Zambé a bango la bino, Zambé a visité bino, Zambé a koisa bango na biso. Au nom de Jésus-Christ.